Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend kaka. Il y a RO émission, c'est comme vraiment. Wana lobi shalom, shalom la famille Bota Mobimba. Vraiment shalom la yemoko mama Belvi Kanzi la patronne. Balobi Poutine na bango. La famille toye kaka ndenge tolobaka, l'actualité nous oblige. Tozan na vraiment pour na koya koyebisa bino makambu topé o ezali etali ba comédien na biso. Topé o ezali etali Poutine, Poutine, Belvi Kanzi. Vraiment toye wana bandeko na nga. Pona nini na ye lelo ngala bino kaka ndenge to misana. J'espère que bomoni la miniature na nga bomoni présence ya bato na tie la miniature na nga. Tomoni o wana za na katikati za mama Bomengo oyo vraiment a cartonna o asala théâtre bato ba yebiete ba mama na biso baza ba icône. Vraiment l'autre sepela ki to ya bandiko parce que nini tomoni et o tindi biso to ya bandiko na nga tozo découvrir ensemble. Et puis bomoni mama Moseka o babengi na kombo ya mama Bibiche bomoni photo ya mama Moseka ya scène et puis pour photo na ye oyo ya kombo ya Bibiche ya ngwana. Et puis tomoni mama Bomengo botala bango bien bango mibale bandeko na nga. Alors nini to bombeli bino surprise nini to bombeli bino na émission oyo bandeko to bombeli bino surprise bandeko na nga. Nous avons des artistes de la famille toza na ba artiste. Et puis na côté kuna tomoni Poutine kaka ndenge zo koma o lelo batikele charge écriture ba mama na biso ba pemi malgré baza na scène mais ba lembi lelo batikeli Poutine charge écriture vraiment yango moni présence à Poutine evandi wana mais mama na likambo eza nini bandeko to découvrir ngala bino awa na kati il y a émission na bino vraiment o akoti pour la première fois abonne-toi o s'abonner o like o partager vidéo na biso o commenter ko sala biso bien na kotika bino vraiment bolanda na élément oyo ya mama na biso Bomengo na kotika bino boyoka nini o mama na biso alobi pe nini o asali après na koye tokoya na koya koyebisa bino pourquoi na tie émission oyo et puis pourquoi présence ya mama Moseka. Suivez d'abord la famille. Makambo to sala te na bomwana Bomengo nzamba pesi yo chance oya na poto Bomengo mama na ngai Moseka o makambo nini boy na écoute na ba tricot yo no soto zo lala na ngo ya solo o izambeta bakoko te oyo bakoko ya mike bato balala kanga na bongisela ki okuna na ipanga la lala kasi lokole écoute te bande o makambo soni suki bakoko beko kuta yo boye ko Bomengo tangu ngana zalaka mwana muke ekona bakoko tozana bango ngana mataka na mbeto ya étage na lalaka na mbeto ya étage bongo siko nzamba asali ke namona mbeto ya étage yawe ya bana ngai pe nalala bango pe balala na mbeto monene wana te pa bango bazolala talaka bakata soso boye pardon nakoseka na mawa o matindeke nini na étage oyo wana kasi ndenge bango bamataka ngape na matite na meki na bembali amatira ngai Moseka yo ndimaka en tout cas malamu na yebisa Bomengo na yebisa mabele tamsu mutere moto na yo ebaluki ebaluki tese na mabele yebi ya solo mabele so ya libeta yo akolinga yo matandele yo matifu bonga kofuna ngane na zo matanga na matiyo monaki se moni na zali kolo batu ya se baliaka bongo je couverture wana lo baliaka mapa bongo couverture ozua na chambre banati tala no ndenge sali tala tayo moko ya tala mika mbadi nazangi mwana moke nzambe mabela yebisanga makambo nzambe merci makambo na zwaka te na bomwana na kimakolo nzambe pesi ngai mampangi ya vita bolala no lo le no bolala kuna na chambre na kolala bonne nuit merci amen ayo père badi oyoka mwetu na mbetu étage ozondo baka yo moko kuna pongi pe kozala ndenge mosusu ko yango na bamikolo pongi eyaka te me bana mike pongi eyaka noki bato ya se baliaka ngongoli bato ya likolo baliaka mapa. Voilà.
la famille est tozongi vraiment na kati émission na biso tozongi bandeko na nga wana bomonaki eloko natielaki bino wana babenge mama bomengo mama bolingo bamama mabele bazalaki bamama pembele bamama linga en tout cas bamama na biso basali mosala bandeko na nga basali mpena mosala mama bomengo oyo ntango abandaki kosala théâtre me omonaki ya makila omonaki abotama nango se ine bandeko na nga bamama oyo basekisa biso bamama oyo en tout cas je sais pas et puis ntango wana théâtre ezalaka na valeur ya loko ezali siko bandeko na nga pourquoi tomoni présence ya mama na biso moseka mama na biso moseka textuellement na mama bomengo bomoni mama moseka ndenge ajwaka textuellement icône na ye mama bomengo je vous dis donc textuellement nde bomona mama moseka donc eza bato mo baza nango na makila abotama nango mama bibishi bota niveau mama bibishi ajwaka ndenge kaka koya kotalisa biso to comprendre baartiste na biso grandeur ya baartiste na biso mama moseka aza grande actrice pardon ajwaka tellement kitoko alors icône na ye eza mama bomengo so tozongi na kala na era na badali kotia laissez tomber banzela wana laissez tomber banzela wana filme wana soki ebandi nzembo wana soki ebandi air wana kaka rtnc ya poma biso toza mikie nga na oyeba tellement nazalaka amoureux ya théâtre na lobana bino nga nazala amoureux ya théâtre depuis bomwana na nga na pena mokie na reconnaître yango nga na banda da kotela ba théâtre nazalaka pena mokie je vous dis tellement nazala na mémoire moko ya makasi natala ba mama oyo natala bango oka ba icône ya mboka mama na biso bomengo oyo asala bapapa kwedi bapapa nidon toza na baartiste alors lelo yo tomoni relève ya bato mosusu baye neti mama moseka aza relève oyo aye aye koremplace mama bomengo malgré que mama bomengo azali aa na poto basalaka mpe mo bajwaka na bango mpe mais baza so nde bazalaki na kala te me bazalaki baicone me baza baicone pardon bazalaki te mpo aza nano baza baicone ya mboka na biso bamama na biso oyo alors naomona image wana epa mama moseka ntango ajwaka aforsa te omona azosekisa bino kosekisa moko oyo eza naturel eza mpena naturel donc azoforce te oyo avant asekisa mpo asala répétition non mama moseka mpo asekisa asalaka répétition te donc eza lomo boye eza ya makila eza kati na ye yango ezalaki kati na bamama na biso bomengo yango eza kati na bamama na biso bomengo yango moi natieli bino extrait wana to namonaki video wana nasekaki makasi donc aforce ne te ti azosala est ce que azwi ndenge basalaki nini mana est ce que bazali ntango ya kosala répétition non bazwi ntango osala répétition te mbala moko pa eya likambo makila eza likambo makila mutu soki abotami na art kati na ye aza na posa ya kokoma te eza tellement na mutu omwa mbama ezobima adégage mbama moko oyo eza kati na ye aa na ntina kaye te aa na ntina biki te eza na mutu do bainspiration ezoya sikoyo bomoni présence ya poutine pourquoi natie poutine tote kolanda dada j'espère que bato famille libota tozwi ntango kolanda dada epai ya Top Media TV oyo eza moko ya chaîne na biso ya famille libota toyokaki vraiment dada ndenge amekaki koexplike alobi ye ayebi poutine na epa major bisadidi mais ayebaki epa major kokoma bafilme ezalaki mpena bandeki kokoma omona mutu mpe azwi poste na ye azwi biki na ye azwi feuille na ye mutu aokoma mais eloko akuti epa poutine ayeba te so eza nini eloko adécouvre epa poutine akoma te abiba eza koma te
Belvi le kwa salaka aya kambala moko omula oloba kana mutu boye obo monena bakaina biki non so boye tournage boye wana abandi ko pesa histoire eza boye eza andi ko loba sans à toucher papier sans attendre kana papier abi elekelanga naïba te quelle est cette dame Belvi Kanzi bandiko c'est parce que art eza kati na ye osomona soki art eza kati na bandeko nanga eza kabongo wana tante ya kokoma okanga wana tante ya ko bloquer te une fois ba pesio au monde osana ba touche moko be okutu tant ba pesa ki yango te mais yo sali yango po za na art kati na elo ka ba mama na biso moseka ba mama bomengo donc ba na ba art moko bo eza kati na ya ko botama eza inné osomona eza inné alors yango pe na yaki ko aka koloba to valoriser ba artiste na biso c'est très important to valoriser ba artiste na biso ba artiste na biso oyo ba na besoin ya soutien na biso ba to landa bango to tika ko bebse la ba artiste na biso musala to tika bato bazana pona ko bebisa oyo ezali ba artiste image ya ba artiste en vraiment tout ce qu'on peut ça image à artiste et qui to côté artiste c'est baza bato baza icône bazo ko éduquer masse neti ba mama bomengo oyo ba éduquer vraiment au senti que ba tête ba salaka erwana kutu ba biloko ezalaka te ba internet ezalaka te bo tala kaka film la chaîne moko pe kaka RTNC babimaka libanda te ba théâtre ameka na ndaku moko donc chaque jour batala ka ndaku moko wana botala ka ba théâtre na ndaku moko wana bandeko nanga mais bandeko sa musala bango comme il faut alors pourquoi pas na lelo théâtre lelo bozo exemple ba mama na biso oyo bozo exemple ba mama na biso o basali musala bango avec honnêteté lelo yo baza soudé ba maman bomengo o baza na poto parce que bon ça ba li parti ba comme famille je vous dis quand on dit famille baza vraiment soudé bon moko ezakati na bango bon moko ezakati na bango alors biso ba oyo toza toujours na ba vie oyo ya koluka ka ko kabula ba artiste na biso ya ko panza bango to boma musana bango to boma musana bande ko nga lelo vraiment na zaki wala pona ko interpeller bato yo o baza pona ko boma ba artiste na biso ko zo musana ba ko dindisa yango parce que tango boza toujours na likanisha ko kabola bango ya le kwani bo boma art ya mboka na biso bo boma culture ya mboka na biso alors Belvi Kanzi la patrona oya za muto aza na posa art wana ekende liboso ba théâtre na biso ekota na ba net parce que wana ndeza vision ya Belvi Kanzi ekota na ba pays mususu ba koma ko tala biso pe parce que ba mona capacité oza na ba artiste congolais na ba comédien congolais to bimisa comédie na biso libanda alors pourquoi muta bongo bo luka bo freiner pourquoi et ça bande ko na biso ba comédien mususu oh peut-être bazo ba place mabe wuti ba ebina ok batu bazo boma isa ben tel mais po ba loba ba luka ba généraliser batu nyonso non tout tika hypocrisie bo généraliser batu te bo sala hypocrisie te so bo moni place mabe zo utana bo telemela awana so ke zo utana be bo telemela bien na bisika bo zo mona mabe bo telemela ngombala moko et non bo ko makolo bo zo ko associer batu nyonso en vrac ezo yebana te wana bo sala loko te pour que bo sala loko et que bo sala soule bino ba comédien bo telemela likamba mabe et senga il faut adresser na bateau bino bo mona ke bango nde bazo sala loko wana si c'est déjà ko dresser na ba chroniqueur ba biso ba chroniqueur ba youtubeur biso nyonso tous en général si c'est déjà ko adresser na ba biso moko to sala ka bomona ke yene mutazo sala bongo si c'est déjà adresser na bango pourquoi pas si réellement besoin na posa musala bine kende liboso bo s'adresser na bango et non boko mako se voiler boko mako bombana ndeska bocha bato en général mais bino mo boza conscient que bato o ba sa mabe bato bazo luka ba boma biso ba comédie bato tel pourquoi pas ko s'adresser directement pas na bango et ko sala bango soni mais tant bozo ko généraliser
position ezoyebana te bango mpe baomonana kaka balobeli bato nyonso baocomprendre te mais soki bokomi kocite vraiment botalisa bato bazosala bongo bakoyoka soni. Alors bacomédien bino moko fo botelema ntango bato baolinga babebisa mosala na bino bino moko boza wapi bino mona liboso fo boluka botelema na mosala na bino botelema boyebake non bato balinga babomela biso corps na biso bisika toliaka bisika tofutela bana so minerval bisika tosalaka nyonso alors baluka babomela biso il faut toluka tosala lomo be po totelemela bango. Pourquoi pas bosala yango? Pourquoi pas bosala yango? Bobanzela ba chronique biso nyonso na kati place bomona mabe ezali parce que kosala concurrence eza mabe te na monde ya théâtre. Concurrence yango esala ke muta mata. Concurrence yango esala ke muta avancer. Mais concurrence yango eza ndenge nini? Il faut que boluka ko mettre fin na ba niveau au concurrence ekendeli na ndenga mabe. Bino moko ba comédien boza na charge eloko wana. Bino moko ko mettre fin na ba chroniqueur o bomoni ki bazoloba mabe. Na ba chroniqueur o bino bomoni ki bango li bazo kabola. Bo tie penda tout droit bo lobby. So bosala ngo boza ini bosali yango makambo nyonso ekosila bokomona ke bato bakosala ba concurrence loyale tokosala ba concurrence mpona ba comédien biso oyo tolingi na mosala bazosala eno ya kokota ba vie privée na bango eloko biso tolingi yango wana. En tout cas ba comédien bo prendre conscience po soki bino moko bo prendre conscience te ba chroniqueur wana to pe ba fan wana bakozala toujours bakosalaka oyo bazosala. Pour basala ngo te tosenga bino moko ba comédien bo prendre conscience boko parce que s'adresser na bateau pe abili bomoni ki baza ba mbuma mabe ba chroniqueur ya mabe po ba fan kuto tie ba mpanzi ba chroniqueur ya mabe o baze ko coach division so bomoni pe ke les epena ba comédien muso baza na kati ba pe baza di nomba bo bafoué bango pe bo talisi bango mandoki so bosali bongo mona ke musala bino ekende liboso mettons bino bo bomba entre ta boyebi ke batu bene ba osama be batu bene bato bebisa musala biso me bozo bomba bango bozo couvrir bango en tout cas bande kolanga bo bebisa musala bino ba mama bomengo o bazaki ba icône ba mama moseka ba yeba ko remplacer ba osama musala tellement kitoko soko ki mama moseka ozaki na stress ndenge ni nango et si la yo o senti que oui en tout cas tous en ba comédien. Alors tu peux ça bonne chance bandi kolanga to tika ko stresser ba comédien na biso to tika ko lobela ba mabe to tika ko luka to luka pour ba comédien na biso to sande musala biso ba chroniqueur to lobela ba artiste na biso to lingaka to encourager ba artiste na biso to même ba artiste na biso ba kende liboso et non to ko détruire aux ali musala bango to peut-être ko kabola bango ozomona. Alors binomo ba comédien bo prendre conscience. Merci beaucoup la famille vraiment famille Libota. Et le cas qui est biso angwana et puis batu mususu o balandaka biso to sengi na bino famille bota to kota na film na biso to mona ki erreur bachela ki biso communiquer vraiment film la les leki to continuer kota la film ndenge bacheli biso yango to tala vraiment e ko sala biso bien parce que balobi façon ko soutenir ba vie kandi ezaka ya kota la ba film to za vraiment soudé et que ça la biso bien famille Libota. Merci beaucoup. Yango kana ki koloba parce que ça musala biso to za kana posa to donc ça vraiment droiture pas ba comédien et puis que ça la bien. Quant à moi je vous laisse et je vous dis bye.